bozali ngunza bozali kosala misala ya batata bino bozali kosala yango na eteni nini matondo mingi biso tozana ngambo ya matadi to na matadi ya maza masamuna oyo ezobengama lelo lingomba ya bato ya mayele na mabele ya felika donc tozofana ngambo matadi matondo do na mafuta lelo ezali mokolo ya dimanche le 12 avril 2026 esika wapi tokiti na mbanza matadi esika wapi tokiti na mbanza masamuna oyo wapi tomoni bato ebele alors milulu nini bozali nango na mokolo mohelo matondo mingi mai oyo toza nango ya mokolo lelo ete totelemi na mission alongo mfukusi mangu ntango na bandaki mission mboka molimo eyokotalisa biso ete mafuta ndenge ozokende ntango yo kokokisa 10 ans ya solo esengeli fo otongela biso mbanza oyo ekoyamba makanda na banzinga ntango nayokaka mongonga fumu eyebisi biso na sengelaki lisusu mpona kozwa biyano na bango na mboka molimo ete lolenge nini bakoki kotalisela biso ntango tofandi toyei koyoka su mongongo ya balongo yokoyebisa biso ke ngonga ekoki mafuta telema ete po ete omema mosala mpe otongela biso mbanza ya solo likambo nyonso oyo ebandaka babongamaka nango ezalaki mabongisi na biso tobanda kobongama mpona lelo ete le 12 avril nkangu to bangunza to bandona bafumu bantumwa bakokwena mabele ya matadi doki toyei kotonga mbanza oyo ekoyamba makanda na bandinga yango totalaki ete te tokoti kaka tozosambela sa tozongisa matondo mingi mpa walongo mvulusi kimbangu esengeli ete ava misala ebanda to tokontinue yango esengeli fo tosala bilembo lolenge bakongo biso basalaki ntango tosomaka mabele avo wana kotonga totiaka libanga ntango bosisi kotonga premier étape boko tia lisusu kotongela bango mbanza alors toyei koyeba mosala oyo monene ya makasi bosali botongi mbanza emoya na miso ya bato alors mbanza yango ezali kaka ya bana masamuna obe ezali ya bato bayindo nyonso matondo mingi papa journaliste eza kaka te mpona mbanza masamuna to na bana ya mbanza masamuna eza mpona bayindo nyonso lelo tokoyamba moto akokuta luwanda mwanda wapi akoya bato biso baza mpona lisalisi bato biso baza mpona baya kokomprendre sango oyo tozomema eza ndenge nini eske mvulusi kimbangu tolobelaka ya so na kati ya mbanza masamuna tozolobela yango to tozolobela yango te eza kaka mpona kati ya bana ya mbanza masamuna teke eza mpona bayindo nyonso nde bazoya mpona kokomprendre mpe na koya kososola nini oyo toza nango mae nini oyo toza nango mpona koya komwangisa ntangu na makanda mpe na bandinga matondo toyuti kolanda mama na biso lobi ete etonga oyo ezali mpona bana masamuna te ezali mpona bayindo nyonso alors mama mafuta tomoni mosala bosali ya makasi toyi koyeba force oyo euti koto nini bafinanse mama mafuta ou bien azali na barelation bayi politique mpe lolenge nini matondo mingi mokuta alobaki ntango azalaki natiaka motema na babere vert donc oui biso tozala motema na banzinga tona bankwikisi tona bamakesa eza lebungu donc totongi mbanza na makasi ya bankwikisi oyo tozala mpona kata lingomba matondo mingi ato koyeba misani ya molimo ezali kosalama na kati ya mbanza masamuna matondo mingi misala nyonso ezali tozosakola tozosalisa tozonyakisa tozolongila peloki nyonso eza na biso na kati ya mbanza masamuna tozosala matondo mama awa tozali na province ya Congo Central précisément na Matadi alors toyei koyeba awa adresse fixe numéro ya bakombo ya veni mpe na numéro mpe toyeba par awa mbanza Matadi eske mbanza masamuna ezomi lisusu wapi matondo mingi mbanza masamuna eza na Goma eza na Mwanda eza na mbanza ngungu pe eza na Kishasa toza na 3 communes Pompashi Kimwenza Badadingi awa na Matadi toza na kasu mikono donc soki outi Kishasa soko za na voile olobi ke nazokende stade bakomi onzela kasu olobeli chauffeur to muta moto ke botika nga na balabala ya Kimbombo numéro 22 bis nde kuna ezomi mbanza masamuna soko outi Boma Mwanda okozwa stade mikono tango komata stade mikono ya katikati olobi kaka balabala ya Kimbombo numéro 22 bis bomona biso kozwa miwana
Matondo. Alors moi mafuta koloba nini na bana ya masamuna o basali musala bochaka mutema na pala bango babere ver musale monani moni ni bokoloba epa ya bana nyonso ya Masamuna. Matondo mingi tokozongisa ba félicitations ebele pe ba merci pe matondo mingi po eza kwa na tolusoni. Matondo. To bandi ko tunga awo le 12 septembre. Lelo oyo le 12 septembre ya nega oyo 2026. Donc le ko bosali yango kaka na ngonga mukie na ba mois. Na ba mois kaka, na ba mois pas même il to ko kisi. Matondo félicitations. C'est que nous to continuer étage. Yango bo mo étage bo koti to tena no plafond to suki sina no wana. Po to ko baksa likolo mais le ko les alake to ko sambela bongo te photo bien kana kilongo to zo bien après to continuer yango la ko senga na kata bana bana za masamuna en tout cas tata mokela pesa bango makasi ngolu en tout cas misala to brusina bango bana ko fongwama po en tout cas bandiba kinyoso boko kata bikata libo bazana ngo boko zonse bazana ngo en tout cas na sengi bango ba matondo ba merci mingi baye bana ko fongolela bango o ezangi courage et continuer balemba te ki to ko sukisa makambo kino na suka matondo mama to sepeli matondo te bande ko balandi bisika bizami bino biso to benga mina kombo ya tumo matondo ngwami nazali au cadre na kimfuka ya Lwenga Zabangunza. Je pense que vous avez vu na matadi tozaki na Mbanzangu le toyena matadi awa na cadre toujours ya ko célébrer les 12 avril o ezali bongo mabongisi monene na Kilongo Mbanza Masamuna. Yango lokola Mbanza Masamuna tozana ndona mafuta la reine o azali moko kati na biso tozaki ko soutenir œuvre o ya tata to batata ba pesi biso na nzela ya mfukimangu batata ba Kolendo mais quand to se retrouver awa na Bervedel pona ko yamba lisusu moto moko azali très important parce que bomina no code o bato ba komona yepe karaté moto azali très important vebi ki ngunza depuis ebanda tozo kende liboso te parce que l'église de réveil tant mondela yaki ko boto la biso pouvoir na mabele na biso moko yango biso ngunza to sangani na tina ko zombisa bomoko pe bosomi ya l'homme noir. Alors na makambutu balobaki ko tolenda ko notre pouvoir politique scientifique spirituel. Sans pouvoir politique, pouvoir scientifique to spirituel et bozana force te. Ko ba bengi kimayala na kikongo. Leti na biso bangunza to sangani pona ko zongisa kimayala. Nzoka kimayala wana seke to na moto oyo batata balakisi biso ne moto to telemi awa pona ko zela ye comme ça to kena inde tina Mbanza Masamuna. Yango to pesi bino mbote to souhaiter bino biyenge bisika baso bozali na komba batata ba Kolendo na nzela ya Mfumukimbangu pa longo no strobi inge taibo. Please. Ko inaugure temple ya Mbanza Masamuna oyo tungami na dona mafuta lemvo et puis kuyamba oazali moko wabiso mwana wa bangunja mbuta fanfa donc eza toza pena na esengo mingi bana Lunungu TV ya bino nyonso donc bosabone massivement na chaîne bobolanda toza wana bando na ikela mobilu kipavita pe toza wana bantu bauti lemba ya Mayombe Boma Mwanda Kishasa pe Matadi donc toye na esengo matondo